Mbote toye kola msa conscience ba mbote ba yenge na bande konapsia bundu ya Congo ba shalom na ba homme de Dieu na ba chantre de Dieu vraiment ba salam alaikum na bande konapsia sa ba musulman ba bonsoir ba bonjour ça dépend ernini okolanda sous les baobabs. Vraiment bande konangai boboto bondeko na bande konapsia catholique ba respect et belé na ba chef coutumier na biso toi sakidila lo sako na ba chef coutumier boza fin ba chef coutumier na biso vraiment bandeko na biso ba maman ba tata bandeko to ye to la msa conscience bandeko na nga to za mobiliser to za na bomoko bandeko na ngai même na nzela ya prière même na nzela ya audio vraiment to tia bandeko na biso Afrique du Sud vraiment na bandeko na nga na ba prière bazo traverser ba période moko très difficile bandeko na ngai na kotiela bino vidéo na likana loba mwa muke après na kotiela bino vidéo botala nde bandeko na biso bazo faire souffrir bango na Afrique du Sud balobi vraiment komi passe mais makambo wana balobi mingi ezo salama na ba banlieue na ba mboka oya ekangama ya na ba kati kuna yango bato baleka kuna o bazwa déjà chance ya kokoma en Europe balobi non la danoise meka kolobata muke loba pe na bandeko na biso ba o bazo bazala ba banlieue wana ba bima ba na ba grande ville net na ba Johannesburg wana na ba Pretoria place oyo bato basangana ba mesana déjà na ba étranger balobi eza mieux mais ko vanda na ba mboka na bango na ba village malgré kuna nde ba misala eza mo muke ba usine mais ozasko na insécurité pona bato wana bakomi koloba ke non biso tozokende kuna tokezwa ba misala na bango tozokende yiba biloko na bango to balinga kaka ata likambo Kongo la salité tellement bamonaki ke na bamboka mususu voisin ndenge pe babetaki biso ndenge pe bazoi ko humilier biso bandeko na ngai yango ezosake bamboka mususu pe bakomi kosakana na biso ba congolais pe bolamuka miso moko pe balobi pour dent pour dent moko pe ezalaka malamu biso pe boboto eleki biso mingi biso ka biyamba tango bango bazonyokola biso ndenge wana biso pe na mboka na biso est-ce que ba sud africain bazate est-ce que pe bikolo muso ezate ke tozo koloba ke to susciter haine ezali NT mais biloko muso ezaka pe ke basali biso pe tolakisi bango pona bayeba ke ba arrêter pe mbomona na Europe awawa bozomona tawa na Angleterre makamba Brexit bozomona ndenge ezozwa tante parce que bakozwa décision ba mon côté bayebi ke ba anglais pe baza pe belé baza pe na ba pays européen mususu pe toza pe pe baza na ba étranger bayebi ke so bazwi décision moko mabe bango moko pe ba ressortissant na bango pe ya ba pays mususu ba kozala pe mal à l'aise tela mundele ndenga raisonnaka mais biso siko bande konanga e bongo penza bal na lobby ambasoki tozaka so na ambassade kuna ya ambassadeur wana musala na ye nini akoyi kosenga audience te na bakonzi ya kuna musala ni bakena os ambassadeur boyo kanga musala na bino ezala te bopesaka bato ba visa po boliaka bambonga ba visa yango na Danemark consulat ba miyibi ba consulat batia consulat longwa pendant soki combien d'années allez asala ba cop azongisa ba congolais kosenga asile na Danemark soki ka balobi na ye pesa papier ala sali papier moniato bazo zongisa ba congolais belé illégalement kaka biso moko ba congolais mitema mabe bandeko nanga ba combien ngo penza ba combien ngo na ba journaux ya Danemark consulat zaki kuna motema mabe
motema malamu te kozongisa bandeko nzoka kuta zozongisa bango illégalement consile se kufa nango banda kala banda 2016 ezaka nango lisu na Danemark te atielaka bato bavisa ka ya moniato akenda kosomba na ye batembre kuna na Congo ale tellement toyebi kaka azalaka consulat bato basombaka biloko ya moniato bandeko nanga bakongolais alingi moninga ni congolais te moninga sa alongwe na mboka wana aye na Europe aye koluka vie même ici yo consulat ngo basengi yo balobi pesa l'accept identifier biso papier o ezolakisa kaza congolais yo loba na yebi na ngai yete na yebi ete Congo eza munene moye to identifier eza te tokoyoka ka oyo azoloba na munoko parce que soko yeko bwaka sans papier oyo ezolakisa ke oza congolais mususu batu na ba Danemark yana batu na kande consulat yo kana lingala na ye est-ce que eza lingala ba congolais sala boy mais lokola ka mutema mabe bomona ka mutema mabe te yo ka lingala ne le bana yo kana lingalo eza lokola lingala ba congolais te po bazong se na Congo te ba douter na nationalité na ye moninga mona ke na komi na nga na danger tant ba douter na nationalité abimi na yake na mboka mususu o kaka azabenda congolais asalelio tenali bazongisio lelo yo ko bima ke ba makamyo so banda osala eza lokuta ndenge moko neti na ba consulat ba tchabino ba ambassadeur pona kopesa bato ba visa te ba tchabino ba ambassadeur te pona bolala wana bolia kabie bana bino balia kabie ba famille na bino bo pesa bango ba visa ba tambola monde entier ba tchabino wana pona bo batela peuple wana eza esika wana ba video ezoleka bazoboma ba congolais na ba mabanga pou mais eloko moko te toyoki te même ba congolais ngo pe bino mo boza na Afrique du Sud bokende na passade ya Congo boke ko marcher bokende ko ganga bo bimisa bozala ka bolongola pe na ko banga peuple congolais pardon ko banga ndi sala ka pe biso to longola ko banga bino mutu boza kuna botala ba video nde ba oboma bande ko na bino oyo kaka ngana kesa libanga na ngai ngana tinda kieta kende kote kuna ngana tinda kieta tambola na butu nga kaka bokoza kaka ke ozo préserver kaka intérêt na yo mais intérêt général bolinga rangote alele absolument ba do sa ba émission po to sa ba intérêt général bokomi ko lobela bat ko finga bato mais ce que za yom tozo finga wana ba yebisio ke sala likamoko pona bande ko na oboko sala ngote siko tala ba video ndenge zoleka bazo nyoko la ba congolais na Afrique du Sud mais mutu moko asali tero bo tele matin mais tala bino batal boso welela concert ebeta na Afrique du Sud concert ebeta na Belgique concert mais tala peuple nenga zo souffrir bozo ka ba boule na bino ka ba concert ba boule na bino ka ba muziki ba boule na bino ka do biloko nyoso za ka ba intérêt moko kaka ya population moko ya muke yango na nde congolais apesa makasi na ye en tout cas bino bat Afrique du Sud bo partager vidéo bat Afrique du Sud bo telema bo kene na ambassade bo kene ko revendiquer ba droit na bino bazo bo mabino pe boza na ba mikanda na bino boza pe na ba papier bango moko ba pesa bino ba sud africain ke bo vanda kuna do boza na droit ya ko vanda kuna même boko ko atteindre même droit international faut me protéger moutaza protéger partout place azali même ça kota ki illégalement faut non ba protéger bo moyina pas komi ko beta ko baba mabanga ko sakana ba congolais pena nyoso twana kaka par naka parce que ça passe na kati mboka heureusement quand ngala danoise dalinga nanga okota mangamba politique te po so okotika mangamba politique ali bo bandi na ba idée na bino pola bo bandi ko ya ko loba parce que botala ka kati te botala kaka bino botala ka fonte Congolais tala kaka forme kaka aza déjà ndeko na biso aleki aza mulai aza pembe botika ye boy na boy botala ka jamais fond botala ka fond botala ka forme te bande ko nanga vraiment na yaki ka juste en tout cas bande ko nyoso bazana ba banlieue ba côté molili wana ba côté bazo boma ba bo bimba eza pasipe pona ko déménager mais ba oyo bazuye sika bo kende na donc tiozo longwa na Congo zo bonga na OK na Afrique du Sud ko kende na ba banlieue wana te ndeko aleka kuna lobi bango pe ba riska na liwa en tout cas bo sala bo telema bo ke na ambassade na biso o eza kuna bo ke ko lelela bango ye gouverneur nyo azakuna ba chaye kuna alo ba anglais te andima kaka zala kuna pa bamsu bazalaka msu pa vanda kuna lo ba na anglais te yango moye pe asenga audience na président na bango ezate na ba église ba congolais bo fongoli si ba église belé kuna bo sala ba miracle bo zo la musabatu o mutu bo ya kufia la mais c'est bo aider bande ko na no ba congolais bo sambela pona bango bo sunga bango
Kaka bonika ko saba église kaka bolia ba mabonza na bango. Siko tango bazo bamba bango ba mabanga bazo boma bango. Bino ba pasteur akuna Afrique du Sud. Bo sa le loko morote. Pourquoi boniko aider bande ko na binote? C'est normal, t'es vraiment. Moi je suis dans un vraiment très déçu dans ma comportement la biso hein. To linganité hein. C'est pas gentil. To linganité yo quand tu sois Congo ezaki bien bango balinga ba kende kuna. So pe ba bosali recensement na Congo na bino bokati basali ba batation d'Afrique du Sud bazate. Hein? Bon vandi kaka boye bozo tala kaka biso ba yakala mboka na biso ba chinois ba bandote ka mikate ba Nigeria ba tonda kuna ba teka ba bibende ba to bikolo na bikolo baza kuna bo vandi saka bango na kimia mais bo tala bino mboka nyeso borokende baso ko beta basa ko sala boy mais congolais vandi kaka bo vandi na bino kaka bozwa biloko na me hein ngana boyite nazo ko tinda bino na NT mais moko pe to landeli pe makamba Ancien Testament œil pour œil dent pour dent hein vraiment botika la malamu bandeko na ngai bolanda vidéo on a bokebi nyonso oyo batindeli ngai nde bazonyo ko la bandeko na biso na Afrique du Sud en tout cas bolanda yango na bokebi nyonso bino moko bomona nde bandeko na biso bazo souffrir bo tirer ba leçon bomona vraiment que vaut mieux kutu ovanda na yo na Congo ovanda na Kimbantseke ovanda na Kingasani ou bien soki wapi na maluku so place nini ke okende onyo komande bandeko na biso bazonyo koma donc bomoni ndenge na mili soki wisa so komende bande ko kanga bandeko na biso na ba esclave wana bazomema bango bango ba kilo ndenge bakomi kosala ba congolais Congo o etondi na diamant Congo etondi na or Congo o eza na mbule betaka pondo ezobota matembele ezobota biloko nyonso kolia ezali mais tozo kokate ko population ezo souffrir c'est vraiment triste vraiment bandeko na ngai bon botika la malamu eza bozangi na se ya sous le baoba botala kaka eza vidéo moko pasi donc tozi kutu tante tomela moi ti tomela moi café problème ezate mais prochainement tokoya osala ti na biso tokomela café na biso na ndenge moko ya tokos botika la malamu wana mama leki na bino la danoise bien signé la danoise ba love bisika biso bizwi bino bye bye. C'est quoi? Keep going. Go. Hey, get up. Go down. Go down more. Hey. Go down more. Hey, sit down and stretch. Sit down, lie down, flat, stretch. Sorry. Okay, good. Oh, you have to go. Yes. Good. I just fast. Go down. Fast. Sit down. Keep going. Hey, shout! One. Shout! Hey, carry back. Hurry up. When it comes to 3. Get up. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, who is that standing?
Hey, sit down. Check the hood. Calm. See that? Like if you follow, when you say if you carry, you go. If you know, carry and go. Like shout. You shout. Carry the bag on the head. Carry the bag on the head. Get up. Put the bag on your head. Put the bag on your head. Let's go. Carry. Everybody bring you here. Carry. Now get down. Push. Push my get. Get there. Hey, we are talking back. Carry. We are talking back. What the fuck? Hey, carry. Get carry. Hey. What? Keep quiet. Yes, sir. Get it off the cap. Yes, sir. You want to hurt yourself. You want to get up. Get up. Hey, you go and start. Get up.